ni bango bakabwani te. Siko o ekomi kindoki boko mosala envers Karine Mokondi. Na expliqué bino que mama Olga Kabelo banda koteka mafuta kala. Karine nde mutalinga sala siko commerce wana. Mais ezate parce que mama Olga Kabelo nde mutabotoli ye projet wana. Non, Karine nde azwi na ye projet wana po ayebi ndenge asalelaka mafuta po ameka pe kobongisaka pe baposo ya bangando na banjoko. Yango wana sali. Mais ekoempêche te mama Olga atekaka mbongo na ye. Atekaka mama Olga aza commerçante, grand commerçante. Atekaka nyonso. Na ba rouge à lèvres, na ba poudre. Tout atekaka nyonso. Siko bokomo bolingika bo bebisa relation na mama Olga, Karine na mama Olga. Mais Karine otikela bino mbalo, ya mbalo yo akotikela bino te. Ya mbalo yo, même soki baswani babundi na mama Olga Kabelo bakobongisa. Soki babundi na mama Jackie baswani bakobongisa. Boni boye. Bino ka bongo, boko tikala bongo, boko zalaka bongo. Bomoni sikoyo, finalement kisongi ekoma boye ndenge nini. Siko, au fait, bozozo actualité, il faut siko bo créer entre maman Jackie na maman Olga na Karine. Boa ma be, to sito yie bibino, to chimbeli bino, boko sisango, boko doka.